la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino mo bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingani chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Oyo moni ndenga za boye banda na mona théâtre na mona muntu akasir na ye moko te lokola dadi azalaki trop sir na ye oyo oko imaginer te mais belé batika baka mitema mabe surtout so muta bandisi ka po tanga kombo na scène awa mona ndiro lingi obonga. Ok, ça normal, quand il y a ça doyen, tant que muta bandi moi si ka popa yokana. Tant que zo jouer no lingo tant kombo neto lingo finae. Beka. Ye apé ça nga on ka temba tia ka eka ndinga loba asaka nchi ko monela ba. Tika ko tia ba fan na ba ranking. Po fan ya sila akofinga ici, fan ya sila akofinga sila. Eza kitoko mingi te. Tango yo si o mati bato bazaki liboso no ba mati batiki nzela yo pe o mati siko po tira nzela bato musuba mate ko problème bato ba matate te mabe tala sila na télévision afanga na banda théâtre oui oui kuta ye vraiment na kati ya théâtre et puis ko kuta ya boye na boyete asala pe na nzonding po eza bato mususu au moins bango ka na télévision mais nga na sala nzonding liboso na bango mais ye na kuta déjà na théâtre à télévision na nzonding asala ka déjà Kopesa, pardon et les kinyonso. Bible en homme résout l'humilité précède la gloire. Ose en a raison te. Oyo moni ko na posa ya kimia, luka muninga bo solo la nyonso neza ba fitilité. Ba fitilité parce que si la na ba fan na ebele, irsil pas na ba fan na ebele. Guerre oyo ekosi, soki guerre eza ya solo, soki eza lukuta te. Ekosi la te Nzambi oyo Nzambi amyo papa papa. Salut à tous les abonnés de notre chaîne Aime la Grâce TV hein place Bolanda biso topé sibino mama hein ba gros bisous bisika nyoso bo mesana kozwa image ya Akapro hein Akapro asimbela biso caméra toujours na kati ya chaîne Aime la Grâce TV. Là je dis merci na sponsor officiel ya Aime la Grâce hein babi le maître boss le mannequin de la ville na kombo ya Zé Azar ya ba poma yene mtasala biso mabola mo mingi na kati ya chaîne oyo. Donc je dis merci pour toute le force hein na bolingono sozo témoigner biso nous sommes de cœur avec toi. Alors le lot tozabement na maman étoile actrice et comédienne oyo batunyo so mokili mama babi bandima ka balinga mingi le lot ya meli binoye na kati ya plateau na biso tozana ye to komeka so la mama sola mike et puis na ba système de jumeaux boto nango mettre au fond lango parenthèse plus tard ce qui va to bandima so na biso déjà pour na monopoliser maloba ngaite na ko senga na lisungi ya Akapro ya simbela biso image fongolation poto meka kosolana invité spécial na biso ya mukolo lelo ya yoyo boa tarde bonne santé oui santé bien angolo yo kuto ya tuna te parce que na ngebu na santé na sezolo baka que non c'est que mamba bien ezali alors moi quelques mots t'es déjà na ba fan mio so balinga ya yo pour batela comme tema mingi ba tout la route alors déjà moi quelques mots c'est un des alaka au côté bon dans la sentiment Orlando na mkwalelo te oui bonjour mbote mingi bon dia boa tarde et zo dépend de quand ataba hotel la bonne nuit bonsoir biso la linga les aka mbote na réunion c'est aka mbote na bino nyonso balandi na biso ya Aime la Grâce TV na lingi bino mingi ba ebanse pe ba s'abonner te vraiment beau s'abonner ba opi ba s'abonner merci bozo rappeler ko consommer
tango botali boye tozoleka émission boye bolandi yango ebandeli ti suka mwa ba heure na bino na bopesaka biso wana esalaka biso bien sa bino mawa trop. Merci beaucoup ya yoyo mais tobeta nano mwa lisolo ya groupe na yo ndenge ni évolution nango ezokende. Oui, les étoiles d'Afrique, les étoiles d'Afrique eza bien. Na pesimba moko mbote na président ya troupe M Kamado da Celle contre tous afande. Bonjour chef, bonjour la chef ten BBC d'ici Kayasika, maman na Nislon. Bonjour na tout fort Luzolo, homme marié. Bonjour na chef Zenga, chef Dunda. Na bana nyonso tout ya les étoiles na pesibino nyonso tout mbote. Mais état de santé nango ça va. En tout cas, eza kitoko mingi to otaki pe ko sala déjà film kala mingi te ba komona ngo na ba chaîne na biso ka ya YouTube bokotala ngo na Mirador TV. OK. Et bokotala ngo na l'espoir fait vivre TV ya ma Mirador Ngabo. Nde sika bokotala yango to sali elika na moto. OK. Ya batiaka elika na moto te to ko tonon kalaté pe ba komona ngo ka. Wana ezaki idée ya nani mutakomi? Idée na ngai nga mutu na komi nyonso ngai. OK. Ko tourner siko nde to tourner na makasi. To tourner na makasi ya bato basali biso mwa lisungi faut pesa bango quand même moi merci. Certainement. Voilà, yango tozo pesa merci na boss ya mwana muke. Boss ya mwana muke balobi la taille ne fait pas l'homme. Patrick Massola. Merci beaucoup parce que soutenir qui biso na pièce o ya elika na moto na pesi merci mingi na papa Honoré Mwanza passeport rouge na Lyon mobali kitoko nzete ya Moïse na pesi ombote a soutenir qui biso na kati ya pièce na pesi merci mingi lisusu na muninga ya papa Honoré Mwanza ye babenge Didier Zabani ye azana G9 papa Didier Zabani merci beaucoup. En tout cas, na pesi sous merci ngena bossa ngena sala bien te na tini lukwikila motema ngana jis lutonadio bango bazana sapo abisika ba pesa biso ndengo zo mama mutu na ngeza boye bango nde basimba biso na mitu. Merci beaucoup. En tout cas, nde batu basunga ekra pour na tourner film. Pour na tourner film. Donc bokasité vidéo et outé mana ba elwana pour lelo maman etoile continuer ko vivre mais maman etoile avant to kota mana masolo na msa motu ya lelo to yena système ya tirage au sort par rapport ya ba questionnaire na biso to sala ngona ndenge ya tirage au sort donc papier oyo kozwa to bida ba kombo za akati obetela biso mwa lisolo ba vi na bango mwa muke poto meka koyeba yeba ma blo mususo batu ba meka ko boya ya ngaite ya batu batu ka baninga na oka ya théâtre car na ba parcours na yo nengo évoluer na bango to bipe ba tête belé surtout total tala na batu wana to pointer ma ba kombo na bike bana mai ba comprendre le système de jeu otoye nango. Oui. Mais na mukuse na no tolngai to sola quand même boni au trouver Angola différence mais kana opération moi différence wana ya ndenge pena yo za na mboka Angola na Congo place nini penza yo zo mona ke monde à théâtre on a yo eza ko pesa par rapport ya art. Non par rapport à art wana discussion ezate za Kishasa. Eza Kishasa. Mais bato belé pe bazolela yo zonga Kishasa okende ko jouer ya Bellevue ba msuba okende lo boke jouer pas. Oui, na moni bango nyonso balobi na ngai. Vraiment na moni ke bolinga nga mingi. Merci beaucoup na ba commentaire na bino nyonso. Ata na émission botia so ba commentaire et ça la biso moi bien et la kisara ke bolingi biso. Donc merci so na moni pe commentaire mutu muso bi étoile ko ignorer Angola te. Jamais na koki ko ignorer Angola parce que zamboka nazali et puis na salle déjà kala mingi tazo ko 5 ans na mboko yo na koki ko ignorer ango te. Oyo kaki ngai malamu te na lobby boye Angola nde par rapport à peut-être biso déjà to ya Angola baloba ekufa. Tant to komaka na ba 2015 wana. Buto se koti. Vous comprenez babi beaucoup tiango ekufi. Siko na minito ekufi sous makasi par rapport à ba coronavirus oyo. Entrer ezate sortir te bato bazo voyager te bato bazo zonga te ki koloba biso to mesana ka moko sali moi pièce na yo Margot ti na YouTube mais yo moko pe ko ti na kikolo pe ba tongo wana nani Pamphile Pada Dadi Arafat basi ba telo ba sport déjà ba publier déjà jour ko bimisa pièce na yo ti ozokota na kikolo wana ba agwa do muntu basi ba peseli yo annonce ti ozokota mamoko teki papa olie pe bien ozongi na ndako bo pemi. Mais si quoi est comme à toi sombi carton moko pamba carton moko za 600 pièces na kati carton moko ka oki ko tambola ngolo na Mbappé esilité batu nyonso bazolela yango na par rapport na lobaki Angola moi mikolo yo bon mon na ndenge mabete donc voilà.
Non, on a payé quand même un point de vue, tout le monde le sait. Mais c'est des athées, les timicolo, c'est des athées. Le quoi ils ont cotaté, attends, tout ça, ils m'ont salé. Moi, tiens, on a tiré des potéka, les athées. Tu as vu mais la minute où on film aux autres, YouTube, il y a na mototé et quand on a chaîne autant que na Mirador TV, mais non, quand on a l'espoir fait vivre TV, oui. Ton a Étoile King na chaîne nanga, na télémission ngoko parce que collabo, tous allez collaborer, on a na poto. Donc, to commune boye boye. Donc, nazo boya suko boya ka bon na chaîne, ozo yeba revenu na ngote, yango na stopper na. Merci beaucoup Loko Stoppé. Tobi ke musala na yo vraiment ils ont gang un peu partout. Bazo lando vraiment. Bazo loba même maman étoile ah ouais ko si rajeunir que par rapport à Congo ba mina Congo ba ndeko ko maloba moi maman et awa na ngola donc ko maman donc mana mosa ça to comprendre mana mosa jeune fille mais moi par rapport na ngolo ba nini est-ce que il y a solo bazo loba to ba to na moi na colite. Ah, Cocola non, quand c'est rajeuni, on comme un fololo. Ah bon? Au fond de la fleur, donc ça suit qui tourne ma casse. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que ce que tu as fait faut yamba fleur, ba yamba lipa mboli. Mais nga nazo mona kana zani na zalaka, peut-être pe au moins na éviter Pour na neti na mona pe ba tebele na kisa kuna mona ba to zo minene nga sikonde on dirait nazo bunda na kana moi taille na ya munene te. Mais la beauté fait quand même. Na obunda na mata ina ya munene te. Na pesi papa Jean-Pierre Timanga, mobali yangani ya mama Angelina, na pesi bino mbote toujours quand na Suisse kuna, ba mbote na bino ebele. Na pesi na Londres, na pesi Judith Leintan, moi c'est à Pembe. Na pesi mbote Diama Sardoise TV Yolande Ntela. Na pesi mbote bisiko zali. Merci beaucoup. Na ebi ke ba reprocher biso ba peta. Ba reprocher biso ba bi ma bang ezole émission. Na esa ibamo eza émission. Émission pour ça na ambiance c'est la kaboye. Ozobo en tout cas balimbisa biso. Eza niti par exemple na oti koloba ke na sali pièce eliki na moto. Toza na mbongo te. Muntu moko boya sa na famille na ye sa na mwasi na ye sa na makambo na ye quand même andimi afongola saki na ye apesa moi quelque chose et contribuer na œuvre. Ah oui. Ce qui au PC merci te. Faut moins ingrate hein. Bien le soubo le bakao tozara ba ingrate. Ozomone. Il faut na pesa merci non na tourner film nanga elika na moto na bokasi ya papa honoré mwanza passeport rouge mobali kitoko. Mabeza wapi? Mabeza te to mona pe mabete bino kande bo mona mabe biso neto ba na biso na plateau to mona. Eza sous forme merci na PC merci. Tu vois? Et eza ko pesa merci. Merci beaucoup. Maman étoile nangai nga benga ko ya yoyo moi mimi. Nanga moi ya yoyo et sala bola. Alors pour mato kendema tout au point ya liso na biso mukola lelo na OCP la Kambulu. Tozo ma sèche to na biso ya bisika to bongisaki mo ba tirage au sort ya ba papier na biso pour to banda déjà ba question na biso. Bon, ya yo. Merveille. Et belé boy. Oh, ils ont bangi ça déjà. Non. Na kopona combien? Non, kasi nyonso de. Nyonso na expliquer ba nyonso. Non. Ils ont quelques questions. Ils ont questions, on se surtout entièreté, mais ils ont quelques questions. Émission, ils ont combien de minutes? To bani la première année. Oui, maman. Ah, là tu comme moi la kango. Non. Na monite. Maman, yo mo tanga da kombo kutikuna. Gabriel Bolembo. Maman lo kwa ikaliope. Ya Gabi babi munta tumba mikolo babi au tumba TV nde makambo. Gabriel Bolembo TV nde makambo. Vraiment, mais la question quand même il y a Gabi, tout ça, on a mis balai. Peut-être on a une réponse, non, on peut ça, on a une question, mais on ne pense pas. Tous à la main, la mozindo makas, donc tous à un peu, na mon poussé même. Il y a on a dit que aux oies matin, il y a observer, il y a Gabi Mingi. Oui, il y a Rovanda Naepe. Il y a Rovanda Nae. Alors, na mon poussé en 2-3 mots, on peut qualifier Ndengeni. Gabi. Qualification par rapport. Il y a une personnalité à Gabi. Il y a 2 qualifications. On peut ça à cause de la nan. À cause de la nan? Azaka Gabriel. Azaka Gabriel. Mais tu peux ça que qualification moro. Non, ça va pas loba. Et là le boson na ko ebiso Gabriel amela masangate.
de nature nde bomoni kaza bon amela masanga te alors soki avandi na ambiance bisika bato bazali soki ameli amelaka 2 bouteilles et puis 2 bouteilles ameli wana il faut boza pembeni na ye po bokomona siko buzoba ebandi te bosimbi ete allez matumboli déjà loko ezaka nature na ye ntango ameli mwa 2 wana matumboli e augmente koseka bato ebandi muntu aleka te kotonga ebandi donc to banyonso ezalosa mike wana il faut comprendre que moi 2 wana esali déjà bien mais de nature boy ata masanga melaka te de nature masanga melaka te oui azaka njunju ya ndenge moko alobaka za mongala njunju kaka voilà to comprendre azaka njunju de nature mais par rapport ya bato nde balobaka ya gabi azala ndumba surtout ceux qui totali lelo carrosse a comment rouler na kim babi asala ngona kindumba awa na Angola tango yaki na Luanda abeta na ba turbo abeta na ba Kongwati Sébastien par rapport na yo yabi ke za tirage au sort au sali yo mo ya kombo oyo poni lelo la question ana ko lobani écoute moi sinon ce que balité ba benga ke ndumba po azana non azana ana fondation te fondation la kisi mobali quoi azana proposante akoki kolinga mobali moko eza normal mais po benga siko muntu ndumba il faut azala mibali mibale to misatu komata likolo so muntu ana mobali moko ya ndumba te azo vivre ndenge nzamba asala mokili ya nature so muntu ana mobali moko atani na mobali te boye na mobali moko to vara na ndumba te muntu akomaka ndumba tango bakomi 2 3 mais soki aza moko ndenge botambola nzia boyokani te bokabwani olingi susu moko wandumba te mais yo po ebela ke na lisolo ya abeta na ba Kongwati Sébastien na ba vie turbo na ko témoigner te po ba to ba o témoigner ba ya koloba so iba mona nga na mona ngote na chika peko yoka ngote mais avanda nde na Kongwati avanda nde na Kongwati Sébastien ayambaka Gabriel te ayamba ba bijou la reine ba Theresia ba Christian Chogra ba Paka Louis ba Soudiata ba Bidi donc artiste nyonso oyo akoma na Luanda biso nyonso oyo avant que nous ba Miraesa ba via avant ozo esiro kende kovanda kuna nde za esika biso ba yambela biso siko ya batu nyonso na problème te ka ya Gabi yene mta tumba Gabi azana combien de bana Gabi asa bana mibale Hervé na Gaëtan mais bobe ta rappelle bien jusqu'à lelo wana leki na ngape ya ngwe mso super boy nanu ko bimsa mabe o réserve ngona pa na ya ndapo mabe ngana mona ngena mabe te yo ko kiko moni na mabe sko lokola ngana moni yango te fokola loba ngana yebede na mabe te et puis Gabi ndenga zana a mwasi makasi akendaka wenze alambaka makasi yo lokinga ko mede fa ilubu na lingi te wala ku monda yo ano ki mais so Gabi azaki alinga sa ilubu mwasi makasi na musala très propre. Merci beaucoup. Nabike mango ngezangonga loko ezaki ya Gabriel donc ya Gabi na biso longwe toke na deuxième choix. Toi moi musala lelo. Ai pale ai. Alain Mabana. Voilà, pale. Alors papa Alain, ba yebisa biso ke ba bande ko bimana maman étoile, est-ce que c'est vrai? Na pesi mbote papa Alain bisika zali na Kishasa. Natikala ko bimana ete po naebi moi c'est très bien. Naebi moi c'est na ndako naebi bana na ye et après aza collègue nanga oyo dio na biso bande ko simba pona ko jouer. Ata makanisho na kutia ko lingana eza na mutu na ngeza raté parce que Alain azala moi ba discipline moko boya vie. Voilà. Alors nakati ya papa Alain Mabana nini obande ko reprocher na tango bino mbali bande ko vivre malgré na ba tournage na bino couple na bino bande ko simba mais na ba erreur tant que mutu nini obande ko reprocher moi même te lukuta mabe na yebite mais ngana na moni na erreur te parce que ata bato apoto oyo ba sepela na ngana nzela na ye à chaque fois bande ko senge numéro abande ko pesa bango bon makambo akale nazaka pena muntu moko na poto abande oyoka zuwa mingi nde na bando jouer na Alain bando singanga numéro nazoboya muko mususu a masquer numéro alobi pe la français bonjour est-ce que nakoki kozwa numéro ya Alain na sopani na pesi et après aye ko yebisanga ke ezaye abenga Alain alobele makasi yo linga ko yamba étoile ko pese ba bisi ko sala en tout cas grimasa e penza ah ouais Alain ebisi ngai nazo jouer na ye kaka
problème mosusu eza te. C'est ça. Donc aza pe très simple. Aza linga makambo te. Voilà. Alors, conseil nini peut-être na carrière on est nengozo mona ka tu les lois continuer ko travailler. Conseil nini ozala ngo lelo malgré otikaye azwa na moi kate na okende. Kate na okende bango so ba kolongwa longwa ifo mona zongana. Conseil aller azalaka ndenge azalaka gentil. Akipaka te mutu nyonso bapesaka ya jouer ne mwana mwasi azwaka yemba moko cœur ba jouer par rapport peut-être ba tumsu bazaka la moins réserve ye azaka penza ouvert oui a continuer ka bongo papa le na bike message comme Elio donc oyoki conseil ya mwasi na bi bongama ya nazoya azazonga alors merci nyango Nicole Bakata voilà merci beaucoup Mitangeli diable. Alors, comment diable on suit de l'eau ni les sous? Yende montoli a benga diable, ya benga ngo diable. Aïe, mais par rapport à ya Nicole Bakata, bah c'est non rumeur. Bah le Bakata zaka lesbienne. Est-ce que yo faut vous confirmer ngo lelo? Na confirmer et puis pour confirmer loko, il faut peu mona. Ah ouais. Ya ngona ba benga témoin non? Témoin aya ko témoigner oya moni. C'est ça. En tout cas, na koki ko kotela été to ko sande ni. Na ona mona te. Biso to yoka ba rumeur kande bozoyoka. Mais nga moko boye na misu nga moko na misu boye na mona te na mona apesi nango te. Moyen na témoigner ezate. Mais na yebika ke bakata bota za na bala mibale. Moi si moko na mobali moko ya moi si kutu déjà na komi ko mona pe na ba pièce ne bazo jouer à côté si pe na ba pièce. Aza responsable ceux qui azara na vie en tout cas na yebité nga vraiment na ki para vie ya batu tina muzindo vraiment te parce que on atambola ka pepenza te donc voilà mais na quand même Nicole Bakata na bi bobé bobande ko beta pe mingi surtout tant ozaye na nazalaka bien na mutu nyonso ba féliciter ke babi yo comme toza kimi na bango nyonso mais to bi ke parenthèse on a to bombi na no to na to lo na ba vie ya ba te nazalaka bien batu nyonso et puis Bakata na ka pe fan na po na théâtre na ka pe na ba fan Gabriel na ka fan na e Bakata pe na fan na OK donc bon balé na bana basi aba to prolonger na ba na ka fan na bango penza c'est ba na scène et puis ça ka penza alors mauvais souvenir nini ozalango na baton au vanda mingi na Bakata pona ye mauvais souvenir na mona ngote nyonso ya sake sexa ngala aya yo yeta ata azoya boye kaka nga sexa ngaka ponde nga azoya boye na nzela ti akoma akolobaka botongi nga bolobi eloko nini ye bato batonga keka. Aïe, merci beaucoup. Il y a Bakata Toleki malgré tout. On a monné le lobby na motema. Yé mon bandi ko yebisa eloko oyo lobby na motema. Bon bah donc ça qui pas anti stress d'autre part. Oui oui. Alors quatrième papier, José de Londres. José de Londres. Eh. Oui, à ça. Ni no kolo bana biso pona José de Londres carrière na ye. Oui, marque qui yo pona ye zani. De Londres ne lora liboso aza très sympa. Malgré comme on est de Londres aza ki nango tango biso bandi njondini ayamba ki biso pe na motema moko. Et puis nazo flatter te naza parmi ba artistes ya basi o de Londres lingaka makasi. Naza parmi. Tinde naza to sololaka. Abenga kayo. Apesa nga conseil pamba. Basi mo bope ba moi ba zizanie za ki nga entraîner moyindo abenga lobela nga o changer londe changer nga bité changer nga te zaka que trop c'est trop ya ngona Amérique peut peut-être moi ko répondre moi ndambu donc azala alandelanga la loupe quand ndengo mona za musika kuna na Suisse alandelanga la loupe mais par rapport ya couple na yo basali na Mimi nino kolo bo sepe nango mboza contre ngana ko sala contre ndeni bolingwa ba c'est pepe na semeki te za la radio baza ba grand frère o ba yamba bino na théâtre Mimi peleki nanga vraiment Mimi Kabeya leki nanga penza yepe to sola mais couple ko sola oui mais couple na bango comment tu trouves harmonie zali ou moi faille mon pesa non couple ça kitoko lobaka caractère nde ba revendre na yebite mais pona couple boy ça kitoko alors loka ba uti ko bala na liloba nini ya bénédiction ko lancer na bango. Vraiment félicitations à Bango et puis moko ayeba ko bomba moninga
bayeba ko moko yeba ko supporter moninga libala yango wana libala epa na biso babenga yango vumilia na Swahili. Donc en français ça dit libala est égal à patienter. OK. Donc il faut la patience. Donc il faut yeba ko patienter, oyeba ko supporter. Pour ce que supporter te okoki ko changer mille mibali na ba caractère différent mais ba on soka mibali. Ozaki na Jean avant d'ara na yo bien mais akabela côté. Il y a déjà faute. Mabe. Tango tiki ozui Pierre akabela kayo mais bozalaka 4. Fali. O tiki ozui Louis akabela kayo ozape yo moko mais akutio na bana komona lingaka bana noté. Donc faute mo erreur ka ekozala. Donc libala et pas biso benga ngo vumilia. Patience. Patience. Mais de Londres bota déjà? Londres na ban. Combien? Na yebi ndete. Mais na yebi ke na poto, na mwasi ya poto, on dirait babota 2, na yebi te. Na kin on dirait patika 4 ou bien 3. Babiloko moko bon. Merci beaucoup ya yoyo. Alors toleki na Lucien Touloumvwemba, les gabarits na kati ya Paris. Lucien Touloumvwemba. Na bi olinga na mi bala bagabari. Hein? Babi olinga mi bala bagabari. Waneza mingi mi baswa na yo. Wow. Babi o ma copine. Abi ta copine. Mira esa kotina. Babi ta copine. Te ma copine te, collègue. Ah ben oh, oza ma copine te. Te ngana na copine te. Ah. Vina nga mbala na copine. Copine eza nti muto partager privé nyonso. Et puis yepe a bomba kayo. Te na copine te. Mais la monde ya théâtre oza na copine te. Te ata na monde pe ya boye pe na ata normal boye na copine te. Na ba connaissance. Mais bato babi ba mona abino mingi na esa. Na fréquentaka ye mingi po tozana moi pembeni esika ya zali na esinga na zali eza transporté. Voilà. Moko ya pesanga conseil, monga pe na pesaka conseil. Tokuta na penza, to partager vraiment ebele pe. Mais toza ba ma copine te, to ba collègue. Nebi oza ba ton mingi ya ko observer Mirae ça na parcours na ye mais nini marka yo plus na parcours na ye théâtral artistique quoi. Nazara pe fine na ye, a jouer kitoko. Nini oye marka. A jouer kitoko soki azana posa jouer. Soki pe alingi ko jouer te yo moko ko silika mais soki a mi pesi ye moko Mirae ko jouer, Mirae joie. Ndeti nini olinga mingi na ye soka kotisa ngo etika ko aza polyvalent donc a répondre na nyonso o nyonso ko pesa répondre ba terme nini oyo olinga ye employé pour se pensa yo ba mangala ya kataka batu ya on pesa la go bien ta mo boy ezong sa ko bo ezong sa nga bien oui diyo ya nani olinga ya Mirae sana mwa mobali moko olinga mingi na théâtre ba jouer Mirae vraiment ezali kitoko makasi na pauvre Dadi Kitambala na Dadi Kitambala c'est bon vraiment ezali kitoko vraiment mais depuis Dadi akenda mutu mususu pa azwa esika bazali bazo jouer mais ko jouer ndenge ezaleza bon neti net Dadi asakei Dadi akei muntu akompre Dadi azalaka te azate omoni muntu na muntu azaka na coin ndenge asimbaka mais wana soki akei pona libela et a dit pe Gabriel ndenge azabonso akei nana ko remplacer Gabriel azate et bakata so akei nana ko remplacer azate et tu peux ba étoile pe loso tout okei mutu mo pe akoya ko jouer pe mawa ko sane mais mawa ya étoile te kokana te ngai ko mona ngai étoile ye wana osape ko moneza ye wana kokana te mais na kati ya troupe na yo nini oyo otika na comme bon souvenir oye sa sala na kati ya troupe na yo na oye Mirae sa na troupe na yo à chaque fois na tournage na bengaka ye ayaka jouaka na pesaka pe eloko malunga te osombele kamo eloko malili ya meli allié au PC tiki akei soka linga déranger mingo bise Mirae eza ya producteur te eza ya nga ya les étoiles akei na mais bat balo malgré combo na malgré bat balo ba ke ya yesa za lokoso ambongo yokolo ba onde lokoso ambongo era lokoso ambongo te eza droit ya musala nesi ndenge yoko zwanga émission boy bat pe balo banga pe na lokoso ambongo mais eza lokoso ambongo te oyoko zwanga émission otia na chaîne na yo lelo ekoki kopesa lobe kopesa te mais il faut yeba valeur nanga parce que na vandi boy nazoleka na nini na nani
aime la grâce TV. Vous comprenez? Nga naza artiste. Tant on a l'équipe na chaîne na yo, et ça bongo, il faut que ça moi droit à énergie dans son obimisa. Olongoli nga nanda kuti na yetia. Et ça normal. So mutabite te pesa nga moi eloko na son bata nini secret na mela. Et ça normal, et ça musala na ngai. Ngai nde na ye na chaîne boy na ye pona ko forcer na bimate. Nazalaka déjà étoile. Merci beaucoup Yayoyo. Et ça pendenge moko na bato ba luka kombo abima. Ça qui est na kombo te. Ko ba leka ba bilili na bino ba futaka mbongo te. Ba futaka mbongo po azana no yete. So ya komi ya ko futa mbongo te bino nde boko luka ye. Voilà. Ezandengwa. Alelo kutata kuto anniversaire pe ya troupe na ona biso bengisi merveille atakuto bagazo za tozo parce que wana peza droit na biso. Musala Yayoyo na bi lobby pe. Ozwa gazo za te. Ozwa ba vie. Ai, yo ka eliseso. Oh là là. Mindondo. Na liwana ye nini esalanga pasi makasi po bandaka la pe azala pe idole nanga azalaka idole pe na bande kolinga ba principe na ye po ngai na vie eza na eloko te na linga lokola principe na discipline na linga ngo makasi kotambola nango e mindondo pe azalaki nango neti o nini moko ka tikelo ya makasi pe na tilelo cho tambola na principe on bi oyo mindondo ne mutapesa nga principe te apesa ngai te parce que na joie neka filme moko likelemba pa major bisadidi mais bandenge neka na copia onka na ndenge ya musika na ndenge to vandaka pe na ba casting boton azo kamba ba scène na comprendre pe na oh moi c'est pas ko kamba po akomela pe titi kalo ba film belé vous comprenez nde bisika pe la trappe au moins c'est pas ko na capacité pe ya ko kamba tournage ako poza capacité ya ko koma pe ya kambi nga so ye pendant temps na tournera nga mona simba na perche oza polyvalente ba makasi wana zwango epa na ye na zwango epa major bisadidi bonjour papa bisiko zali na pesi mbote pa Léon Kassé na Canada JP Aloma na Belgique na pesi bino nyonso mbote na lingi bino mingi Adricia Muntu maître beba zibeba yaya baleki na Londres mbote no bisiko zali. Merci beaucoup Étoile, comme ça tu continuer choix à papier moko pour te retirer et qui est belé. Non, ils ont wana batu na yoti. Via. Queen Mother. Bonjour Yaya bisiko zali opeya nanga na bapongi na ndako ne na lala parce que na tambo na leki na ye fifi miel oya na Turquie to bando tambo na mwa mingi hier moko pe boye butu ekoti pe olali pa via nini osepela mingi pa na ye aza très simple na mona la simplicité na pe on dirait comme exagéré ben c'est comme ça liango le roi pe reproche c'est comme pe mabe azoleka simplicité mi ezoleka lisusu moi ce yango ka trouver mabe ata muto azotumbola ye atala kabu soko le bine queen mama ngai oyo oh bon qui orphelin na ye asa koma mukolo mais kaka orphelin soko le bine comme maman ngai oyo orphelin de père et de mère ngai on vie na âge oyo yango tilelo moni message tilelo ngai na yebisaka ete na yo esimbaka lisu te mais atika yango ta continue mais par rapport ya maladie balobe babwakela pona yo babwakele maladi mikolo oyo non ute koleka mwa mikolo po akoma kolata mingi ba manche longue pona juste kobomba batache wana ya nzoto bon eza mokili so babwakelaki maladi balobi bible tout se peut ici ba oyo soki ya so babwakelaki maladi oyo abwakeli maladi po obebisa moninga omoni moninga biba ebongo lobi nango yo peut-être lobi nango kozala yo kobeba te mais oki po olali okufi donc mokili ezala ba surprise nango tomilengela kaka tomilengela tobongisa mpona vie ya lobi voilà. Merci beaucoup. Alors, Tolngi mako kama na batute, moi que 5 papiers lisusu ya yoyo. La lembi. Kolembate. Oh là là. Daddy. Tapis rouge. Ligue des champions. Moi la maternelle, likambo na motote même na diabolo. Mais c'est bio. Oregetake na nini? Oyo moni ndenge aza boye
banda na mona théâtre na mona muntu akasir na ye moko te lokola dadi azalaki trop sir na ye oyo oko imaginer te donc bisika azali tina ta sa mabele apema na kimia atika combien de bana en tout cas nayebi te mais nayebi ka na bana vraiment aboti moi c'est na basi mibale moi c'est mibale on dirait ça na bana mibale parce que moi c'est liboso nayebi so azamba na combien pour moi c'est liboso pe akuta esusu on dirait deux bana ba bio mo bongo donc nayebi pe bien penza te mais nayebi ka na bana Susuki Tomina pe à son âme toringi makovanda bana mingi na yango azaki trop sir na ye ata mibali baza combien wana azaka trop sir na ye voilà pour l'artiste pour ebele muso bazalaka ba repé so rôle jouer mais tant au monde muto a jouer neti yo aye o comme palpiter o banga ya azaka trop sir na ye na ko jouer na ye abando banga te apesa ope ba chance mingi na ba na to jouer na ye mingi ye kutu ba pesi au moins c'est ate ki akobouder akwe mama kombo nani oyebisi ekoma moko bandi ko jouer bandi ko tanga kombo no po ya ye ba ki aza dia dadi mais belé batika baka mitema mabe surtout so muta bandi sika po tanga kombo no na scène awa mono ndiro lingi obonga ok ça normal ko ya za doyen tanga muta bandi moi sika po pe ayokana tango zo jouer no lingi tanga kombo ne to lingi fina e azaki na eloko wana te azaki na ngote tango za na ngote bongo ela kisiko za trop sur na yo ndika pene na za boy mutu muso okiko bana jouer lokola nga aza neti nga makamuso ndinga so batipso na scène na ko benga merveille to ko jouer kaka yo za ka merveille nga na za ka étoile nga na loba théâtre eza escalier vous comprenez ndenga sina mati déjà vous comprenez sina mati sina mati donc il qu'est-ce que soki eza ba escalier 1 2 3 sina leki yango ntango mutu mosusu ozoya koleka 1 2 3 donc okoya koleka esika nga sina leka tokosala guerre nini problème ezaka ntango tokóma na kati kuna soki yo okovanda liboso eza ndenge sikoyo oza na succès ebele nga ata navandi nsima mais problème eza na mataki liboso na yo eso yebi pe monda na mataki liboso na yo nde yango wana kade ya na leki okaka na mataki liboso na yo po ani siko tango yo si omati bato bazaki liboso no bamati batiki nzela yo pe omati siko po tika nzela bato mosusu bamate komi problème bato bamata te mabe tika nzela bato bamata yayoyo napona lisusu masirika ozokalia na bato bakufi pe mingi moyen te ezosala mawa makasi au moins tu masirika oyo tokozwaka bango te ata nde au moins bafille po mikolo na osepela na mwa bafille na biso ya sikasika mwa bacardozo mwa ba Karine Yamado mwa ba jeune fille na biso ya sikasika ndenge bazojouer mais bakomi awa te bakoma te donc si mutu azokokana na masirika te o masirika kaka o masirika kaka bango mpe bazojouer bien bana batala na bango banani baprincesse oyo ya pembe wana bana batala na bango mais bakokoma masirika te bakokoma te masirika azaka masirika ye mpe azaka ye nini oregreta na disparition na ye lelo na monde artistique tobungisaka muntu mpenza ya kojouer kindumba bien oui nalobi te ki aza ndumba nalobi mpo na rôle tobungisa moto akojouer rôle bien voilà ponga soki otie rôle otienga ndumba pièce no ebebi te na okoka te na baprière na mama ndaku so maartiste polyvalent tro ozojouer ndumba obominga déjà mpo bisika okoloba osimba cigarette na kolinga te mpo solo apamba wana ekosanzisa nga na kokoka te nyonso siko ngai so ekoma cigarette okoétouffe déjà ngai mela masanga okoétouffe nga déjà donc nakomi dia limité bango efaki bazalaka kaka mais ndenge deja si akei nzambe mopesi nzambe mozwi topesi eka merci bapema na kimia mama ni mama top Dio nini oyo olisepela mama top asala na nani mama top para polyvalente ye mama top na bono ataki ndumbo ngana bakinga na okokati mama top osala ya obeta kitoko meilleure formatrice oyo na ebisio mama osomo na banga ke makasi na pe fan na ye
Mais Dio na mingi Watu. Jambo. On ndeko na ngai. Na kita ba jambo ko ti mama ni mama. Mama ni mama. Ba na mama ni mama. Mama to. Nalinga ke mingi Tango yaki awa na Luanda. Tango na yaki nakutaki simande ya bi. Mais akota yo pe na ba tournage na ye na ba. Bon mama to poki osa filme nga na zalate. Ngai kutu na ote ko sala na ote ko sa 20 tableau na kin. Na jiba ebakata ba Gabriel ba Marie-Jeanne ba Ange. Ya joie kité. Modèle afinga kinga. Et vote là au problème. Afinga nga asuki siko finga nga ya pa mabongo te. Akoti ngo tina kacha film. Wow. Ayebisi Gabriel yo ndeko no kana ngola la soki étoile so na sali ba film atenga te sika zali kuna. Akoti ngo tina film. Asili kana sengi ba pardon. Tout comme soki yazawa yanga ko jouer soki pe ayoki kena na kin. Eza kutu na muto déranger nga teneti ye awa bananga na zone. OK. Mais ba ba asilika mingi. Non. Te. Asigane mingi te. Mais alinga buzo bate. Alinga buzo bate. Neti ninga za mukolo bonga alinga isika bovandi, bozwa ye penza ya kana mo mbenga kilo. Alinga kilo na bo pesa ye c'est tout. Tout c'est ça. Ah, merveille. Tout ça beauté yoyo. Si la bisalo. Asa oui, problème na bangwa mikolo na dina na Ersil Pechanga. Te na omona kana ba net na oye bateso ke ya solo bi ba créer ba créer ba titre à lokuta. Mais avant tout kota mana wana nalingaki un peu na bike boya ki pe ko kuta sila. La sila na télévision avant na banda théâtre. Oui. Kuta ye vraiment na kati ya théâtre. Et puis kokuta ya boye na boyete asala pe na nzonding. Po eza batu mususu au moins na bango kana télévision mais nga na sala nzonding liboso na bango. Mais ye na kuta déjà na théâtre à télévision na nzonding asala déjà. Donc na kuta ke pe na terrain. Après ça yo goût ya théâtre na lone. O ya sala. Dekan. Ye apesa nga on ka temba tiaka e kaka ndinga loba asala nchi ko monela bato. Et puis na vie réelle sera que aza bongo pa batebele baloba pe bongo ke non si la aza kutu bongo te aloba kutu te soko kutie pe na kombo na ya Christine aloba kutu te aloba te mais mikolo bato bazo traiter d'orgueilleuse na bité so voyer bien go bon na yebite nga aza musika na yebite non mais on nga na yebi azaki vraiment bien na bato nyonso atikala pe kozala na mwa bakokoso te alekela yo na boule so bandeni te na mona ngo te to bande okuta ne minka pa major bisadidi tango to tourner na Alain Biloko ye kuto alobi na nga ya okote pa na biso ko étoile o le rappel na télévision nga bi nga na mona troupe na Biloko Simba on dirait ezaka na balwa mingi te ezaka te ya ka penza nga moko na okota na sepelaka nde ye pe aloba asepelaka na barole na nga ya mawa nga bien nga pe na sepelaka nde yo kendela to seki ka to kuta bando kuta ngepa major mais koko se fréquenter mingi te non botikala ko se fréquenter mingi non mais bato bazo linga mingi ozonga Congo pour que travailler pas sila na nzonding ya sila na osala kina osala na problème na yete so na komi na kobenge pe yake mwana mama na ye bakasinga mikolo yo ti en attendant na zonga Angola tianga ya kotianga nous avons un programme ozonga na Kinshasa na kin nazo kende penza kala te oyebele mwana te mobali pete abota te mobali na koyeba ndeni tango bima na zala na ye mama non moi te okoza na mina e lokola na toke ko vanda te entourage boy komela masanga ko sala fête ngolo baka na mobali eza te muto kana mobali eza oya bimi na famille okoza na mina ye na oyeba te wala babimisaka ye te baloba te yo papier suka poto ko na biso d'accord to ela vraiment mingi yo moko voilà Ersil Pechanga nini osepela na Ersil neti nini na ndenge ajouaka na ye olingaki mingi na barole nini te ajouaka bien ajouaka bien sikoyo bato bakompena makambo te mutu oki oza ajouaka bien mutu mpe ayebi ye mais oza fani na ye te ajouaka bien na prechake mpe na basene parce que akanaka mpe barole ne kitoko Ersil tosi tojoua na ye mpe epai ya Alpha Bokole na epai ya Rémi Kilola tojoua na ye déjà mais nga alingi etanke yaya est-ce que okosunga
peut-être pour na ba fan ba oloba ba oluka to ebi ke rancune ezalaka entre Sila ndenge ba olobi ke rancune ekoti entre Sila na Ursule. mais yo pe tonke yaya na kati ya monde on peut artistique conseil yo kopesa bango ngai conseil na kopesa pardon eleki nyonso Bible yango mo rezolo ba l'humilité précède la gloire oza na raison te oyo moni ko na posa ya kimia luka muninga bosolo la nyonso neza ba futilité parce que Sila na ba fan na ebele Ursule pe na ba fan na ebele guerre oyo ekosi soki guerre eza ya solo soki eza lukuta te ekosila te soki bango mibale baleki boye na plateau batiango na se ekosila te botika kotia ba fan na ba ranking po fan ya Sila akofinga ici fan ya Ursule akofinga Sila eza kitoko mingi te bopesa ba fan kimia bino pe bozwa kimia parce que kimia nde eleki nyonso en tout cas moko kaka oya monike ana bonzambe kati na ye amikitisa po baluka kimia basala émission basa réconcilier po nyonso eza nango pamba nyonso eza pamba. Merci beaucoup ya yoyo na bi lelo moi ezali mukoto lobisa ki omwa muke mingi mais lokwa babingonga ya ngonga to boy to kanga ezone mwa po azape mwasi andako donc ok ça misala na ye mama loba bien to ba mwasi andako yo kana bala non ana na femme seule ana ndako na ye moko avanda ye moko donc wana azape mama ko mso akesa mwa supu na ye po na ye mo donc kanga ezone mu makia nakela mwa pomme na ngai nale na mwa ngombe na ngai lobi vraiment yo alors ngana bi merci et puis à Adama Domingos na moni pe kijo archibishop là je vois babi maître Vado Bahati na kati ya Canada vraiment yemo le maître boss oui to pesa pe mbote na ba oyo babi mabiso pe na bonzambe po te pata mokili te to moni pe na bonzambe neti na Kinshasa wana esika bana nanga basambelaka Amos Manasseh Ephraim Staline Jaël baza na kati ya Betsaïda et pas maman Chantal Biongo moi c'est papa Guilin na Betsaïda mobimba ya Kinshasa na ya Paris na ya pote pa maman Marie na pesi bino mbote awa pe na loin de sika na sambelaka mention cité de gloire et pas apôtre Ézéchiel mobali kitoko ya maman Esther na pesi bino mbote papa bino bozana pona bakisa biso nzela bo continuer ka bongo na pesi prophète Blanche na pesi province mu pepe ya sika nzamba zo tombola ya sika makambo ya minene zo salema bisiko zali prophète na pesi ombote ebele continuer kana nzela na papa kibonzambe toujours vraiment nga bipe merci et pas ya maman Louise Yengo maman Louise Yengo na kati ya Allemagne babi ya yo ya ngwana ba soutien donc tozomo aka ba commentaire na bino zo sala biso bolamu mingi le maître boss na bosanyote ze azaria ba poma babi monte ma pembe nyonso pembe soki yote babi bilelo na bilelo pour après Abraham Jacob ba Isaac ndoto moni comme on peut dire ils en liste wana ze azaria ba poma le cœur de sa femme merci na bolamu ozo sala biso na moni Carmela Miezi, métisse noire, la pêche au gros bisous, toute la famille Miezi Nalingabino, je vous porte vraiment à cœur. Akapro, nous t'a présenté qui biso image, so bosepe nango to pesier merci. Pour la image qui t'a présenté biso. Alors il y a programme na yo, il y a groupe recrutement, message. Oui, non, na recruter sous te bana banaza ba ba koki na posaka o bazawana na progresser kana bango parce que bana so baleki ebele casting et pesa mutu passe tango ko jouer. Bana ba koki na bango penza. Mais na pesa bango ka bambote compte tenu pe ba malade ndenge za na mboka to bande ko répéter lundi na jeudi. Tolongoli jeudi, to tikala kana lundi. Donc to répétaka chaque lundi de 10h à 15h. To silisi moi na mona saini. Azoni ndako to kuta nsuka lundi. Naza déjà na préparation ya film oyo ezaiki elika na moto. Siko nazo sala litomba nini. Litomba naka yo mone mto okoma. Nazo komanga moko nyonso yanga litomba nini. Muninga lati boyo esimbi yete. Litomba nini yo kozwa soko lobi esimbi yete na futi yo. Litomba nini omoni mutu na mutu kana ya zoleka nae sont bien. Voilà ba ancien modèle. Papa, maman. Attends ancien modèle. Yo nouveau modèle ozanango. Elote. C'est pela na iloko ya muninga, fongola motempo eposani.
litomba nini okangela moninga kanda po ozwa nini litomba nini otonga mutu litomba nini osimba kisi oza na bambongo ebele mais nyonso wana likolo nango vanité de vanité litomba nini bozela yango kala te bokomona yango troupe eza kitoko makasi. Alors maman étoile numéro misusu na bato pe baza na poso sala bango bagage bakota na ba chaîne na bango ba YouTube. Oui neti ndenge na sala déjà bagage pa ya l'espoir fait vivre TV et pas Mirador. Na pesi mbote na pesi na Mirador association mobimba Mirador mbote na lingai na bossa na Efo perso mbala compteur à 0 na lingai na bossa na ba mbote no ebeleza yangwana bato nyonso balingi kocontacte ngai numéro nazopesa bokozwanga moko ndenge code ka ezalaka plus 244 943 70 55 55 943 70 55 55 bozwi nga mbala moko wana azali na secrétaire te ya bokantia te ndaka na secrétaire te nga naza ya kobonga te nga moko na weyamba. Merci beaucoup Yayoyo. Alors, Nabike na ba fan mouvement lelo tokabwani. Oh Yayoyo azaika wana juste pour quelques minutes. Vraiment na bossa na ba joyeux anniversaire et pas Fifi Miel. Fifi Miel d'appétit moi c'est azanga sida minela 4. Moi j'ai bien salé la lolemo. Moi c'est c'est que la lolemo. Joyeux anniversaire à toi Mbotama Elamu. Mbotama Elamu et pas Isabelle Chikwa mtoto wa Katanga maman na Achille. Joyeux anniversaire à toi. Moi, nalingi bino mingi. Nalingi bino mingi, ngala maman étoile, te bisi bino au revoir. Au revoir.